amour na yo elongolakanga basusi ebosanisaka nga keli wa ezalaka douceur na yo lokola poso ya bebe moto na yo na makolo mangai lokola Allô Nana Djoum. Ah bon. Ah petit Rambo. Mais Dani na talio na palais biso komi to manqué falaki. Teme makambo ya belé to aki na liste ya lelo bo aki troisième personne parmi bilingue to ba misato ya beti mindule ifaki to mona donc to bandaki na bandeko mosusu nde to aki to suka pa na bino dommage que to manqué bino biso to bima déjà chez bino. Juste to doit parler to kutina so mwana na otikela ka misala wana balobi obimi o pesi pe position te. Bon sikoyo bobire na otika bato moko wana na moneka wana chance moko wana na delvo kozela ngai wana dans 5 minutes na sokoma na soka moto pour rapide na mo bokete foma kozela wana. C'est bon. Salande 5 minutes on est à la respecter pour Simangonga Zengonga te. Na so pela rapide na combien ya kutoka pisho na matalisha rapide na soka moto. OK, c'est bon. Toi aussi là. Soara Marie Madalena Jésus Tangwazalaki osokola emakolo parfaitilizaki ezalaka motoki anele ngai tamba na seretuva naneli semoe Marli Kalombo première chaîne de Ngadema Dimitri Makaya Fredi Mbaya Yoza Benediction Bana Israel Barataka na Moui moto asala montra se refera na dira bolingo na yo Delix na tongeli ondako na kati ya horizon nasomba avion mystère mpona ya kotala depuis 9h na journée makambo alaki mwa to mais ozobanga ni corona vraiment landaka kulutu no te expliquera biloko ke corona na mboko vraiment eza te nazobanga corona te en fait ezali kaka juste balobi soki ozobima na pase bato bazali ebele c'est tout à fait raison batuberculose ezali ezalaka mpona corona kaka te batuberculose ezali bafievre nyonso na batuberculose olata yango te vraiment bon en fait eza ezaleli moko tokotikela ata mosusu nango eza place bato bakonzala ebele tobanga batibere wana eyaka na bamepepe te corona kaka ah malade eleki corona ezali obanga kutu fievre kutu ezoboma bato ebele loko ezoboma nango tokotaka ndenge niko nga nauti bachaine moko tikatika bavideo mpo clip ebimaki déjà depuis dimanche na ndenge ba youtube bato tous abeti leader na Djoum bamona clip ezali nasepelaki nasola mpe na bino kosa projet ezala ofuma partout bato bamona mpe ngai oboleka ondire bamoni nga na video me kimunga moko yeyo petit rambo c'est-à-dire capitaine ya Ngalema leader na Djoum ngai yeyo nayebi ke ya ndombela aliawa journaliste monene on a se plaint sur la peine position c'est pourtant on peut nga na tuvaki yango vraiment bien pour na phase moko ya misala na zoko élaborer toza kolinga ko comprendre vague moko ya jeunesse basé koya basé ko beta mindule basé ko composer lelo et comme que mona jeune homme yemoko akomaka nzembo na ye moko abeti na ba maigre possibilité ba producteur ba résultat mais du moins boza ko s'en sortir mais na cadre idéologie biso to aranango ya moins nationalisme ya moins conscience na cerveau ya bato na bai pourquoi pas na leki na ngamo ya ndako donc na koleka pe ba koto na benga pe to solo na pe bosalaki moi to benga ni single album ils ont single en fait on les a flash ils ont pris l'album mais to OK nango 2 3 mais une chanson phare il y a disque il y a moi les ali Cœur de Lix Cœur de Lix ezali couple moko ya vina ngai sponsor puis manager il y a ba jeune il y a jeunesse il y a Ngalema ça dit père moi en association soutenir ba jeune c'est dans ba domaine nyonso tout dans ba secteur tout ça dit yé alingaraté jeune amono na difficulté aux arapemeni na yé souci na yé a poussa yo au monde na ta musala oyo yebi batu ba chaoka ça dit na yango na bolingo wana ngana monaki
c'est-à-dire ve wana akenda mission ya musala abeta ba 2 3 4 ans 5 ans moi si na eta musu 2 fois 3 fois na année c'est-à-dire par rapport na ngai na mona basi ya bongo te on a benga moi si na ye ana motema moko ya cœur de lix on a benga cœur de lix parce que on loba nini na loba bakisata moi na vino bolingo na yo pokuitia bolingo na yo pourcentage eleki mingi graisse na yo ya nzoto yango basalela ngo balede bote en fait bolanda ba clip maloba no tozali c'est-à-dire ne na komeli nzembo wana ba jeune ba ebele lokwa ngame na ba komo koma boyeti l'assistant du chef bakisata moi na vino bolingo na yo pokuitia bolingo na yo pourcentage eleki mingi jero mumbele benga Natasha na yo Gordon Ivekatene du croyant Audrey-Kiala, Arnaud Mbemba, Junior Baka, Jindeka, Sugar Menza, Papa Social, Ojo Kongolo, na Montréal Boss. Femme moderne, Oscar et Brechetimba, DJ Marula, DJ Abdul, DJ Virus, Diego Mumbele, ambassadeur Yaloufou. Chike Mukende. Franklin Chessy, Sangola, Garçon Frère, Gustave, Comment boyeti na ba comment boyeti ba musu ba mona pa commander mu fatchaka moi parti moi Amérique ta en fait que nga naza o ba benga mikolo yo gardien du temple ya jeunesse na ngai na kati ya musique congolaise na habité idéologie c'est bon nga vanga longwa au piangelement au piangai clip wana omoni souci ali génération yonso bazala conscient bazala ba responsable na sepele lo moko lobi na jeune ayebi mosala na ye moto yembeli azeko tindika c'est-à-dire batindika ka moto asala quelque chose bato mingi bazeko lala bato mingi bazeko comprendre que na vie il faut faire quelque chose pour bénéficier de quelque chose. Tant que tu benganaki na 9 lumières, et puis non, la Djouma, pourquoi pas tout l'examen solo en quoi. Donc on a invité Soko pour un mois message à ça. Le monde na bino est un monde moko vous avez souvent victime il y a makambo belé il y a mabe ba kosela bino lelo bato ba tia bino le monde na bino ba voyou bato ba tia le monde na bino monde moko moto préféré te donc ça n'a pas super lo bana mona ne betandule fo lo ba mona uzala médecin mona uzala boy nzoka na biso to yebi moto tout azana likabo moto moso abotama rien que pour la musicien moto moso abotama rien que pour la maçon mais asala ngokaka boalima asala ngokaka na ndenge moko valable quoi mais na ebité so wana moko loba nini na ba sima kosala symbiose ba masolo wana tout bon pour ngai na koloba ba makambo eloba maka en fait moto aza na kati nda oyebaki ezosalama to ezosalama te en fait oyo eloba maka nyonso libanda eza bongo te mais eza mpe bongo sadi mpona nini lelo awa ndenge musique ezosalama eza so ndenge bana osalama na ndenge akala te sadi lelo awa ekomi sadi okoza na vino moko na bato no moko boye bamemi bino bakei na bino bayebi so awa wa mpo osala boye fo sala boye sadi awa wa mpo osala boye fo sala boye bon lelo musique ezobeta masude ndenge akala par rapport à nini lelo bato tu bakoma olinga akoma nzembo na français baparti baparole français kota baparole anglais kota c'est-à-dire musique ekomi mpe modernisé par rapport ya libanda ekomi odomine musique culture na biso awa siko biso moko lokola toya bapirema congolaise puis tobeta ruma moko eza pirema congolaise c'est-à-dire photo tombola yango so totombola yango na nini na sagesse oyoyo
ba parents na biso ba tikela biso ba grand prêtre ba fait calé pour nzela to sala ya banzela ba fait rambo baleka banzela ba jibe mpena baleka banzela ba wura son baleki formation ba ve wana ninga ba former ba jeune siko bi mutu na mutu azape na dona ya uti na papa na mama na ye mo wana éducation mo ya ndako na bango c'est donc mo ba jeune musa finga ba mikolo amaka ba mikolo par rapport à éducation quartier na ye na ba parents na ye ba biso to sala musique o finga ba tuté to ndima to lobi nini jeunesse na biso tout ba gola ba hip-hops ba ya matete ba ya balemba ba fe wana tout ba koma ba livre ça dit ba boulot wana tout ba osala isa banzela ba papa wimba na ba kofi balakisa bango isa banzela ba papa wimba na ba ventoni na ba jibempia na ba kofi balaki ba sala déjà yango biso to lakisa ka boulot oyo to so ki formation chez ba to lo mota to bi ote oyo egoleka kofi oyo egoleka jibe non entre biso na biso ba jeune ne ko wela na ne eza mingi na biso bo wela mais boye ba ke bo suka po banzemu na bino so to lalika ina ne 2 ans isili mais nzemu na na biso no nzemu na mbeli papita mbaker de lix ya maneli la parisienne parce zali na pesi bango mbote na pesi Cindy na pesi famille so couple tamba mbote makasi je vous aime vraiment trop et puis na pesi bana tout ya Canada mbote partout dans le monde entier Bosimba makambo nzembo na lobi Cœur de Lix après une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans nzembo na bondo zongi sango bokotongo na liste ya ba mikolo o ba doyen o ba salaka ba nzembo ba sera ba OK jazz et puis nzembo na betongo po beta na mariage pona ba mariage à Congo nzembo ebeta na ba mariage à Congo ezala ka kofi ezala ka madilo ezala ka na ba mbili abel na ba chala mwana ba nzembo ebeta na ba feti o biso to ba feti bana to bana okola ba feti ba nzembo ebeta ba wana mais ba disque ba jeune musu ba beta ka ba feti beta ka te ça dit so ba chango ba iso na botika mais ngana beti nzembo yo po etikala éternellement nzembo ebeta ka nazala te nzembo ebeta ke zonga et puis na sala nzembo mabete po ba nzembo pe na ngo eza mabete ça dit bo wana na problème po nga na ye na nga pene koki na nga koki ba jeune tout bo sa ba nzembo boye ba ke bozui problème ça dit muto kosa nga susa te muto kosa su batu meloma na Congo tout partout dans le monde entier na texte ya congolais ils asa souté ça dit merci ya mwana na ngolo na pour encourager ma papa Fredi Mbaya yo sa bénédiction ban Israël barataka na moi moto asala montra se référent na dira bolingo na yo Delix na tongeli yo ndako na kati ya horizon nasomba avion mystère pona ya kotalaka yo tongo midi pe pourquoi ili tongo midi pe pourquoi Cœur de Lix le président Richard Bikakala la réserve du son Doudou Maïti Cœur de Lix Ista Mouchetou akisata mwamena bina bolingo na yo okuita bolingo na yo kosata teleki mingi yango basalelango balede bote po bamare basomba bapokolaka Canel de Lix fidélité ezalaka Kabemba Joël Ignati fidélité ezalaka Komanda José Yamokonzi Trésor Boukassa Isaac Mamona Ngouza Junior Malaïsa nasepeli babaka moto fo ala sio na ye vraiment nasepeli koyoka ke la jum petit rambo wa petit rambo namona yango na texto ndango souvenir na suka wana petit rambo voilà po nini ka olingo wala petit rambo bon po verambo déjà zali verambo ali rambo ya ba film ali siko na nenga musique verambo alaka siko petit rambo par rapport ya idéologie en fait bato mosusu basala la confusion babengaka nga koto mosusu na kei babengaka petit rambo babengaka petit kofi non petit kofi ayate kofi alaka moko c'est-à-dire idéologie nde ya rambo ali ya film oyo biso toyebi mais ya musique verambo nde alaka et puis a congolais so ngai nde siko petit rambo c'est-à-dire loko ya verambo yem talakisa nzela yem tasala nzela po ba ministère congolais lo bakoma na bakar bakoma na palais ba mère bien bana botanga bakoyema bakomba bana no lobela bana na yo eza verambo mutasala banzela wana yango nga na bi petit rambo par rapport à génération na ngai
nga pe na ye na nzela o wana sali na pesa pe ba masana nga oyoyo ba beta na bango na bokesa bato musu te vie pe espoir po bima to sala makamba danger po payer car po fa na place bien eza te ka fo beta pa nani po nani pa non yo na bina petira mo par rapport à nini na tika ko beta na bokesa bato depuis 2005 basika maisha pak 2006 na zoki ngamoko na mizoki ngamoko en charge c'est-à-dire na comme patron ya orchestre na ngamo na ba no luka na la na lukila après 3 ans na komi na la na salisi groupe na salisi orchestre na 2016 2015 2016 orchestre vandi banda wana tilelo na patron ya orchestre quartier la Djum c'est-à-dire ko fouter la ministère transport eza ba jeter na ba mboka lelo ya ba congolais c'est-à-dire na ngate mutu mo boye o ba mona ba men aleka na academia et puis academia ngana aleka na ba 2004 2005 ba seconde ba matata ezaki na ba musique ya Congo mais lelo oyoyo na lo ba boye na ali patron ya groupe quartier la Djum so no ba petit rambo seke po na parmi ba jeune oyo ya ngalie ma bandima kolinga baninga na bango na pia kana bisembo tout ça na bango bomo ya on a bina petit rambo la Djum biso to continuer banzila na biso continuer banzila na biso so to ngwa na pena na émission mosu ya analyse sikaka to simbaga ba réalité à mokili mais musique to beti o yembelika ba couple o yembelika ba nini ba fait mosusu sociaux bo simbité donc mingi ka ba bolingo tonde non ngana beta nyoso na ma nyoso soki bitumba na est yebake nzembo na ngai ya bitumba na est pour soutenir mboko na biso no koyemba mais ça là non extrait loyembo moko autre que bolingo bobo bino on dirait bo telemela ka ke bolingo kaka chéri moi sina mobali donc makambo moso on dirait bo tiaka na bino kate pongai na qui contre tout le musicien congolais tango beni et uti ko pela moto webeke tango suna toki tango ya benga ote po akapena mwana ndako donc oyebi ndenge ya laka tango suna toki tango bengo te mais nini bokyo salake mboke c'est vraiment menacé mais boyembi yango te information lobite bo beti yango karabino tout mais so ki phénomène mo ya bolingo moko bo ebimaki ton type mo bo ebimaki azo panza bino tout boke omona kombo moko balbum to ebimiso 60 nyoso basale lienzembo extrait ya nzembo moko autre que ya bolingo à part bolingo na biso ke makamute komanga na Congo nazalaka vraiment na courant wana ya kokota likambo wana tamba mambo yaki na tout son bien tant mambo ba mambo élection tant bandi ba 2006 2011 na parmi na ba bati bien na ba YouTube wana na bike super ngala après makambo a coller moi a osala sa mo ba image mo comme ça ba tout ba zo ba idée na banzela na banda ko bimisa ba disque to ba biloko ezaki trop na mboka osala nzembo na konta mboka mais pour un coup de pouce na bateau bazo kamba mboka bazo tala kana bisote yango moni tozo mona to sepela nini na sepela ke na respecter na couple moko boye o changa poa mais sona emi ko na konta mboka bato bazo soutenir ngote ça dit même na bakonzi wo wana ça dit na ebite na yemba nzembo moko wa peuple nyoso nebite sipengala osaka majimo boye potchela bango ata moi extrait ya maloba na nga wana na yemba na nzembo wana ya ba élection et puis na yemba pe vocal mo boye nzembo ya est par rapport à Congo na biso ekende liboso Congo na kimia semanga ni bidila peuple nyoso tokoki mela wapi soki yobimisi bitumba omoninga azwi soki ezalaki ozwi oninga bimisi bitumba olingaki osepela te olingaki ondima te biso peuple tofotaki bino mpona bitumba te mpona maseki te mpona moyibi te se mpona kobatela mboka Kongo se mpona kobongisa mboka Kongo se mpona kotonga mboka Kongo
tozala bazoba te baapesa biso ordre tobomana toyinana tobimisa bitumba na mboka mpo bango moko bakima na poto ndenge ezalaka kaka. Totangisi makila mingi tobomi mpe mingi ngana boya yo boya ye mpe aboya. Kongo mabele etika bakoko mboka ya kimbangu motema ya Afrika tobatela yango. Nasali video na moté sali na kota na makamutu. C'est bon, biso comme on le connaît, biso moi mot de la fin na bateau ba balandi la Juma, se ferait toujours tenter ou yambi biso pe tout quoi comme déjà na ko bima qu'on appelle tout monde ba olamba so bilo ni wana biso za na biso bateau ya nkasa. Donc l'axe que to lia na biso to le kana biso même moi lilo ba bokabwani na moi bandeko ba Rolanda potolingi fazo to zeko kota to sala manaka moko bilenge pe makanisi na bango. C'est-à-dire awa bazilaka moto akufa po bakumisa bazilaka ndenge la Juma za po yazo sala biloko ya malonga me moto olobate so ça kei ba valeur comme bele po se kwa lisute so moi lilobe ali mais to kutwa na tango ya kufanda na manaka na biso bilenge pe makanisi na bango wana pena na sire ko sala occasion mobimba bo se dévoiler bo lobo nyonso zero kwa bankoko so po kozangate opinion so zero kwa avantage to ba des avantages na parcours na bino wana tango nango kozala mais pona lelo tala kaka biso to komaki bino bozate to vitango kozila bino donc photo le kamo moke soko moi lilobe ali na bandeko ba Rolanda ba ambition ali nini ba difficulté ali nini pe souci vraiment et zeni. Bon pour le mot de la fin na olobaka bandeko na ngai partout dans le monde entier bandeko na ngai les vrais de mbinza delvo partout boali na monde entier na Canada, na États-Unis, na Paris, na Suisse et puis na Belgique et puis na Angola, Chavez Estado Mayor et ya kunku ça dit idéologie on ezalaka bongo pas Ricky, pas Freddy Bosimana pour les vrais de mbinza Jeff Kalala président Guilain Tamba na ebi ke idéologie ezala moko papi tamba moso tangalema andimi à soutenir Bajen Yangalema et précisément garder du temple Yeyo la Juma Petit Rambo garder du temple ça dit pour la nini refongola nzela pour ba masatu baya to ça na bango boulot na ndenge ya sincérité ça dit soki mutu azana nango te tondimanaka ezala teka pota mutala nango ndondimie soka nango te bandolo ba mabina sima mokongo ngana ka contre bizali la bongo et puis no beta musique moko te pona biloba loba batu pona koyoka yoka makambo batu mo ya loba ki non nga beta ka musique ya bongo te nga ninga na bu ata mutu boyoki ke ba loba pona ngai na website no ke te soki ba loba pona ngai ko ya yebisanga te ba loba pona ngai tikanga mona c'est la jour nga mona yoka makambo na na opesa mbote na pesi mbote na Maneli la Parisienne Mamo Kondi Cœur de Lix et puis na pesi mbote na Monsanto Angalema na pesi mbote na Richard Mouyej kuna na Katia SG à la Raki Toko Abedachou Eric Mandala et Tchachombala Kashogi nabike yo wana to akati papa chéri Gabé Moube Jano Moubenga papa chéri ya maman Gillette Moubenga nabike Jéza bien Marli Kalombo na pesi FC les croyants ba joueur tout on est toujours en confinement ça dit to bomba mapoto batela on est mboka pe to boya ko panza maladie oyoyo ça dit conseil ko zala bongo bandeko tout partout bozali na pesi bino mbote belé vraiment Candice Arlette Mayala na pesi Tekazo Fabrice Kabika Masele ça dit ba serre tout ba petit akage ba petit akage ici comme na maman ile na petit rambo isalaka petit akage bino tout bo la calme mamuda et bandi ça dit bientôt là to banana bino ko tambola en fait tout ça monsieur le to na ba serre ba petit akage ba serre avec conscience ba petit bazaka celui te na ba mbongo na bino ça dit pour na bango to za na bango na bi que la prochaine émission to za na bango ba serre tout et je vous aime vraiment beaucoup et je vous dis vraiment bye j'ai vraiment aimé votre émission. Ça s'appelle quoi encore? J'ai oublié le nom. Pardon? Bilenge pe makanisi na ba. Ok, bilenge pe makanisi na ba. Mo ça la bien. Ça dit to soutenir bilenge pe makanisi na ba. Mo talanga ngamo elenge
puis gardien du temple, c'est-à-dire non contrôle non mabelang alema. Bientôt la finale est beta mabobonga makadisha. Obo kwaragi yangote. Bye. Merci. Tolobaka matondo. Tolobaki na fazo yo ya sika tokozwa bilenge pe makanisi na bango. Bilenge ya République démocratique ya Congo bakokanisaka nini? Oyo babetaka mindule na mokili wana ya mindule bakokanisaka nini? Oyo basalaka mécanique na eteni ya mécanique bilenge yango bakokanisaka nini? Bo supporter tango musuro bokamwi bobime ndeko ndombele ya mesana na mamokili moko tozeze mosala tokosalaka tokolobela ba secteur yonso tobundelaka conscience moto abetaka mindule aze mosali na nzambe te aze na valeur te moto atongaka ndako aze mosali na nzambe te aze na valeur te enseignement wana te likabo ya moto na moto tosangana banso po totonga ya biso mboka musicien aze na tina balobaki kuna meme na lola eze na banjeru bayembelaka kaka benzambe seke mindule eze na ntina bongo po nini to néglige ya biso totiki bino tokutani na manaka esusu matondo Xavier Estado Maior Mosengo d'Angola La Jumo et Bwango Tilamu Quartier La Jumo Il faut s'épouser la jambe qu'épouser sa parole. Papi Tamba Monsanto Angalema Papa Courtois Yamaneli la parisienne cœur de luxe. Bayimbo kabala libutu pongi makasi Singaïto wetanel ngana kisengo paradi nangaye Ebandi Os et Mandala Univers Group na makanisi nazomimona penepe na basanto azoyembela nga nzembo ya bolingo Toujours Zabio Pontiac Jeune Boss aja bolingo ayebisi ngai ke na paradi ya bolingo esalema kaka mpona baye balinga makanisi. Ma philosophie est très facile. Tu me traites mieux et je te traite encore mieux. Nicole Fango, Lolo Milolo, Mami Ilela, Yar. Maître Fancy Koussi. Deon Matoko Big Ver. na makanisi nazomimona penepe na mosantu azoyembela nga nzembo ya bolingo Le messieurs de la culture congolaise, Boss Abed Achou. aja bolingo ayebisi ngai ke na paradi ya bolingo esalema kaka mpona baye balingama na On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre du temps. David Amunda la patrona, de l'occasion de clé. Le président Tchacho Mala, Kachoki, Madiama. Matisse Sengi Turoba Jano Moubenga papa chéri ya maman Juliette Odia Moubenga amour na yo elongolaka nga basusi ebosalisaka nga kelioa ezalaka duser na yo lokola poso ya bebe moto na yo na makolo mangai lokola histoire ya Marie Magdalena Jésus ntango asalaki osokola ye makolo parfum etilisaka ezalaka motoki anele ngai tamba na seretouva naneli semoe Marli Kalombo première jeune de Ngadema Dimitri Makaya Freddy Mbaya yoza bénédiction bana Israel barataka na moi moto asala montrase refera na dira bolingo na yo delix natongeli yo ndako na kati ya horizon nasomba avion mistere mpona ya kotalaka yo tongo midi mpe pokwa
Eli, on me dit mais pourquoi Kerteli? Le président Richard Bikakala, la réserve du son, Doudou Maïtiki, Kerteli, Ista Mouchetou, Akisata mamena bina balingana yo. Okuita bolingola ya pourcentage eleki mingi. Estre yango basalelango balede bote. Po bamari basomba bapakolaka kaneli delix. Fidélité ezala Kabemba, Joël Ignati, fidélité ezala Kerteli. Commandant José Yamokozi, Trésor Boukassa, Isaac Mamola Ngouza, Junior Malaïsa, Jatini Mobila, ambassadeur qui japonais, Emekata, Suzy Akate, Don Lishtamba, Christa Mae, Vanessa Mombiti, Mami Kalombo, Mama Sociale, Natacha Pemba, ya Marli Kalombo, Kalombo Énergie, Evra Gama, l'assistant du chef. bakisata ngoma na bino bolingo na yo okwita bolingo na yo pourcentage eleki mingi jero mumbele benga natasha na yo gordon ivekatene Incroyant, otekiala arnaud dembema Junior Bakati, jindeka shuga menza papa sociale Ojo Kongolo, na Montréal Boss. Femme modèle, Oscar et Mechetima, DJ Marula, DJ Abdul, DJ Virus, Diego Mumbele, ambassadeur Yalouf. Chike Mukendi, Franklin Chess, $100. Garçon frère, Gustave,